Quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singwe bonge faisons nganano ya sika. Avant que bandele tonga mevongo ya sika. Ya ngomoni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kati ya mikili. Congo ya sika, c'est super. J'adore le Congo. Ça c'est le set acoustique. Batou Mombo 007 Naferrand. Place à ligne les cafés de la Norvège. Studio Visato Nalemba. Congo ya sika, Congo ya sika, Congo ya sika, Bogota biso. Emmanuel Botongo. Le grand Bieka ya Norvège. Congo ya sika, Congo ya sika, Congo ya sika, Bogota biso. Atala biso le son. Zite ya bana poto. Mokili mobimba. Les bâtons de Moïse. Bonjour. Bon, awa toza na Koweït précisément na Bosumelo. Bon, awa na se débriaka na ngai na bongisaka ba téléphone. Totekaka pe ba mitraille ya ba téléphone soki mutu aza na posa eloko aye totekeli ye tomeki soki esimbi ake na ye. Te ba avantage ezebele, mais mabe kaka koyiba. Avantage eza ke mutu soki alongwe ndako na ye, soit ndako na bango aye musala. Aye kosala po azwa mwa mike na ye mbongo. Ce qui au sombi eloko na yo par exemple atana 5000 par exemple ou bandio te kango bandio de pièces sango ndambu oko récupérer plus de 5000 francs. Bon ndé ba avantage ming eza kawana. Bon ba désavantage pe eza ya ke oko sala musala penza boye ya mutu moko boye esimbite eye ko sala ke osi olembongo abatu omoni sikoyo pona kozongisa mbongo wana ekreaka pe mwa kokosumoko boye nde ba désavantage eza ba makelele pe bon tellement que biso ba technicien ba yebi ke ba technicien bazaka ba miyibi na aventurier yango nde désavantage eza wana mais à part ça musala eza bien conseil on azo pesa ming ba technicien eza ke moyibi eza mabe escroquerie pe eza mabe mieux vaut kosala musala na yo penza na normal osali musala o yebi ke ming ba parents asara misala oyo soki ozolesa bana yo mbongo ya mabe soit ozokenda mbongo ya mabe na ndako emenaka pe ba problème na mabota bana bakufaka bana babelaka pampamba yango nde tozo conseiller batu batika kuluna batika kosala ba désordre baya tosala musala problème ezati. Bon, musala na ngana saka na bongisa ba ordinateur, je suis réparateur. Ba mutu aka na eloko na pan na bongisi ezongi bien en futika mbongo. Ya SPL nga pe na SPL na mbongo. Bon, normalement avantage est que sala musala bien pose la clientèle ebele. Avantage dans ngwana. Normalement l'état peut se acheter. Biso moko le wato ba technicien. Alors, parce qu'il n'y a pas de boulot sur Congo. Nous devons faire des bisika oyo, tout le monde kwanga, tout faire vivre, bah auto va si mana bisope. Comme on a dit, na sala musalo monia. Na bongisa ba ventilateur, na bongisa ba fer, na bongisa eloko yetangami ya courant. Bon, avantage ezate atoya ka ko débrouiller. Awa banda to mona mkonsumo wa edaka bakite. To luka na marque na biso kaka. To boy to vanda na palais, to sala bisala sala. Ya monto yaka. Mkonza wa ile mtute. Biso moko nde to edanaka. So to tali ba konzi. To kufa nzala, to kobomana. Uzomona. Ya moni volonté na biso monde to yaka siko daga ngala na bana baza so iset na set wana so landi gouvernement okufiti okomuyibiti lelo batu baza bakulula pona bongo musala lelo ekomi koyebana soko yebani te bakozana musala te.
na bisu melo na correct juste na correct juste prince Kasavu bisu melo bon a bisu toi na monde technique toi ba technicien to luka mbongo awa na correct awa to taba table na bisu pona luka mbongo bon a bon ça téléphone na simple technicien bon avantage na mona na correct pona awa la teka kana somba la pe na bongisaka mutaye na sombi pièce na bombi mutaye na teki pe réparation na salle bon anga correct on a sepela ngata ke moi sérieux ba massa musuko ayebi musala te ebi ko bonisa téléphone te aya ka juste pour na ayiba na correct akima aya ayibi akimi juste automona to ba masina bana liberté bamone mabaya ala terrain ba bebisaka ayibi téléphone na mutu akimi mutana kono ba réparateur ya correct baza moins sérieux mais biso to ba responsable mbongo oyo yango tolesa ba famille tolesa bana futa ba minerval ba mbongo oyo ka to donc la obana za ngoma besoin baza posa l'état na biso azwa ki responsabilité ya marché oyo niyibi à l'équipe trop baza uta liberté ba yo liba bon l'état biso awa donc yaya ka ko twa mbongo na ye oya tike kwa to futa tike notre sable azwa juste mbongo a tike mais to mbo mo na baka maison ba komo mbouye biso ba komo lo ba biso étranger a komo futa biso mbongo ya tike onde to za bo libanda na balabala to pesa ke 500 bon ngana mo na ngo flou na mboka nga jamais étranger ko futa na fait na braza jamais na mona ngai étranger na ke futa mukolo mboka mbongo o mbongo ndengo za liboso ya maison nanga na mona ngo te marché oyo bandi afaku ba maison oyo ya marché oyo banda déjà bon on a mona passe ne ya ngwana fumu bon normalement courant to sela ba groupe ezana groupe mombo kuna fait na biso tellement za na mbongo na ye asoma groupe munene acha to futa keka 1500 1000 francs sur osali na journée moko Comment la Georges Ouéa, la technicien qualifié. Moussa Nara Yango la laisse à la famille. La banque ça va chombo ba numérique. La zone banque ça va téléphone, ba numérique, ba tablette. On a banque ça siko yango. La sisi ko banque ça siko. La zone ba tablette. Oyo maele audio to sala mundela yebi yango te asala téléphone me display nango ezala te me biso ba congolais to adaptara maele oyo eza te ezala ba chinois bakotaka chaque samedi ba rota maele na biso ba congolais biso moko nde to découvrir maele oyo so na bendi ba fil na tie affiché asala so ba téléphone oyo eza ba usage unique ba display nango ezala te me maele na biso connaissance na biso ba congolais nde te découvrir maele oyo tokoma kosala yango mpo tolesa famille tozosenga na gouvernement bamase ebele bafana na bandako gouvernement zwa charge na bango ya kokuta na biso baingénieur de carrière to encadre bango asala sous forme lokola ONG mpo to évite bakuluna mpo biso batechnicien tosisa mosala na butu tozongaka na bambongo na biso na po tololesa famille ambisade kozwa biso kuluna lie biso yango tozosenga gouvernement azwa charge ya bato tout bafana na ndako asala recensement na baoyo bana na ndako bafenéant baya maboko eza kofungwama tokolakisa bango mosala bazwa bénéfice ke basungaka famille Studio
Quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singwe bonge fezo ngalano ya sika. Avant que bandele tonga mevongo ya sika. Yango moni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kati ya mikili. Congo ya sika, c'est super. J'adore le Congo.